chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media. Quand on parle de l'EHP Media, on voit directement Papa Edo Amani, Maman GH, que je dis déjà à tous nos téléspectateurs ou à tous nos internautes, meilleur V, bonne année 2020 et gloire à Dieu. Nzambe akomisi biso Nasuka Yambula azalaki na biso kobanda le 1er janvier 2019 et lelo tozo ko entamé vraiment kokoma lelo toza déjà les 30 toza déjà les 30 décembre 2019, donc dans 2 jours tozo traversé déjà 19 au 20. Donc, que Dieu soit loué. Merci Nabinonion surtout au Bopé sa attention. Naba émission est présentée par votre humble serviteur Eki Bumba et je remercie aussi les seigneurs. Oyo a Koutani Sibiso, lisusu na première fille nangai na kombo ya Jordi Bumba oyo na pesi mbote. Donc depuis 9 ans oyo azalaki na absence azalaki na mboka ya Angola. Donc grâce à Dieu, tout mon ami lisusu tozanae ensemble et je salue toute la famille famille Bumba mobimba na pesi bino mbote place bozwami ba meilleur ve na bino na pesi Blessing Bumba mbote na pesi Reine Moroboye na pesi Epembote et lelo to yambi lisusu toko yamba lisusu moko ya basali ya Nzambe na kombo ya prophète Jean-Luc Kamani oyo azwami bongo na mboka Suède, Jean-Luc Kamani le prophète oyo aza na mboka Suède to solana ye masolo ebele na tina ya musala ya Nzambe to message nini oyo Nzambe asili kopesa prophète Jean-Luc pona mboka na biso et na pesipe ba meilleur v na ebele ya bandeko nyonso tu o to sala na bango à travers cet instrument to na diplex. Donc na pesi bino ba meilleur v na pesi prophète Jean-Luc Kamani o tozo solana tout à l'heure awa la meilleur v na ye bonne année 2020 na pesi Maman Lili na Roumanie meilleur v na ye bonne année 2020 na libota mobimba na pesi Sœur Micheline kuna na Londres na pesi epé ba bonne année na ye na sanité. Monsieur Blaise Monama, Papa Blaise Monama, vraiment ba meilleur venayo, que Dieu vous bénisse. 2020 est à la année, il y a grâce, il y a prospérité, il y a bénédiction pour na bisonio surtout bananzambe oyo bozolanda biso na besanité ba internaute nyonso ba fan nyonso surtout oyo balingaka Papa Eki oyo balingaka frère Nabino Eki évangéliste Nabino à travers nos émissions. Vraiment merci ba meilleur ve Nabino, bonne année Nabino. Toza déjà ko introduire invité Nabiso du jour oyo ezali prophète Jean-Luc Kamani o tozo solana lelo par rapport ya ba message oyo Nzambe a pesaki pona mboka na biso pe pona tant oyo to komi. Voilà toza déjà ko introduire papa. Allô prophète. Allô papa. Ah bonjour. Bonjour, meilleurs vœux, bonne année. Merci. Et 2020. Merci à vous autant. Papa toza awa en pleine émission na ebité lilobani no yeb sabana Nzambe nyonso avant tokota na émission boni pe musala Nzambe. En tout cas Nzamba zosunga Nzamba abateli biso na linga na lobana bana Nzambe meilleurs vœux na souhaité bino 2020 ya kitoko makasi voilà. Que moi na Nzambe nyonso vina yeza la couvert la grâce na makila Yesu Masia. Amen. Amen. Voilà, papa, tobonde la kasi bongo tokota na mituna na biso ndenge zalaka lokola bo mesano na ba émission na biso. Amen. Tika tobonde la Nzambe. Amen. Bozali selikolo pe na se papa totondi yo botondi tolobi merci Nathan kitoko oyo pesi biso na ngonga elamu oyo la kisibiso pe oyo zo la kisazo pesa na peuple na yo. Toyebi ke yo za Nzambe oyo otonda boboto otonda bolingo otonda pengu ya na yo papa tika ete nyonso oyo ozo permettre to ozo sala e lobama to e sakola manatina ya bana na yo ezala se ya ngulu na yo na tikita na biso oyo nyonso na sa maboko na yo instrument na yo oyo ponaki. Merci beaucoup prophète Jean-Luc na prière kitoko siliko bondela elongo na biso pe na balandi na biso nyonso tout. Voilà biso pe tozongselio ba bonne année na yo ndenge outi kopesa biso kasi message nini omemeli biso na suka ya mbula boye lelo toza le 30 décembre 2019.
merci Nzambe na mukolo ya lelo naza na message moko eza tellement capital tellement important na vie caractéristique nango yango na kosenga nazozwa 30 secondes ya koloba na mutu azwa temps à inviter congolais mususu ya koyoka message oyo amen azwa temps pe apesa mutu mususu donc asala lokola nga moko bapesa inga recommandation wana avanda nango ye moko te atikala nango pe ye moko te azwa temps à partager yango na mutu mususu asala effort ke mutu mususu ayoka po ete azala coupable te na miso ya Nzambe puisque Ezekiel alobi soki ba annonce yo ke mabe kokomela ndeko na yo to makila ndeko na yo ekotanga me yo olobeli ete soki makila ya mutu wana to mabe ekomeli ye makila ne kozala demande na mutu na yo mais soki oyebisi mutu wana eke mabe ekomeli ye ayokaki oyo bati balobaki te makila ne kozala likolo ya mutu na ye alors naboyi ke mutu moko azala un jour coupable po ngai na yo tosalaki oyo esengeli tosala te. Voilà. Oui. Message naza nango lelo ezali message moko tokoki koloba na kati ya jargon prophétique to na ndenge ezalaki na époque prophétique na Israël ngonga oyo esengelaki nazwa nde trompette na beta na beta trompette ya makasi puisque soki prophète asimbi trompette azobeta ingi koloba aza na annonce to Nzambe asingi peuple se rassembler peuple se retrouver pour quelque chose. Avant to banda nazokota na tanga verset moko oyebi yango mais zaka rappel na kati ya livre Exode chapitre 3 na verset nango 7 na tangi na kombo na Yesu l'Éternel dit je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qui habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéniciens, les Héviens ainsi que les Jébusiens. Amen. Amen. Passage au nauti kotanga na kalisi mutu nyonso akoki ozala peut-être ayebi yango oyo ayebi te tozo rappeler ezalaki tango Nzambe tango Moïse azalaki ko faire paître ba troupeau azako lesa ba mpate ya beau-frère na ye oyo ezalaki musala na ye mais amonaki moto azobona moto zopela mais zozikisa te et se détournaki akende kotala eza nini tango Moïse abalukaki yaki kotala Bible lobi que tango Moïse akomi na esika yango mungongo ebandi kolobela ye na kati ya moto wana tango mungongo ebandi kolobela ye Moïse ayokaki somo abalusi ayoki Nzambe abandi koloba na kati ya moto wana alobi eza ngai Nzambe nayoki pasi ya bana na nga na kiti mpona koya kopesa bango solution alors natindi yo Moïse kende pa Pharaon mais lelo Nzambe azotinda Moïse oyo azolobela eza ngai eza okuna eza ba okuna ba instrument na ye o Nzambe azo utiliser pour sa gloire nalingi na loba nini soki mutu na sali yango po eza ndenge ba recommandaki ngai nasalaki double vision moko soki na bengi yango double c'est-à-dire na monaki vision wana et puis ezongi lisusu or Bible lobi na kati ya livre à Genèse comme le songe ou la vision c'est répété à Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de la part du Seigneur. Alors, ezalaki ndenge nini na mimonaki nazopesa bana na Nzambe message mais message yango tango nazalaki kopesa message bato bazwaki yango vraiment avec importance mingi te après quelque temps na kati ya vision wana na mboni na komi ko yoka nazolanda information mais tango nazalaki kolanda information nde na yoki na information bazoloba tiko na information bazoloba nini emonani ke ezalaki na batu moko bazalaki na kati ya Kinshasa na ville ya Kinshasa libanda te na kati ya Kinshasa bazalaki soki na ngomba soki bazalaki kokata bilanga soki bazalaki wapi na yebi te bazalaki 9 alors 9 personnes wana soki ezalaki na butu soki ezalaki na moi na yebi te mais lumière makasi ekiteli bango place bazalaki tango lumière makasi wana ekiteli bango babangi
balingi kokima tango bandi kokima na kati ya lumière wana elongi ebimi na mongongo ebimi eyebi bango bokima te ezanga Yesu Masiya tango bayoki bongo bazongi bafukami nde mongongo wana bandi koloba boye ngai Yesu natindi bino bokende koyebisa bakongole nyonso ke nakiti nazokita kobimisa busoto nyonso na kati ya mboka na bino mais avant nasala yango bokende koyebisa kongole nyonso ke ngai Yesu na se décider kokita na Congo pe kokombola kotia salite nyonso libanda ya mboka na bino. Alors tango bato wana bayokaki bongo ngongo wana tango ekati koloba elimo na kobanga wana balobi te okona biso to garder message ote bakimi bakena ba radio bakena ba télévision mais na ekomona na radio moko ne bazwi bango lokola fait divers bazo annoncer na information bazo loba que après kosala ba enquête balobi bato moko baye awa 9 balobi na biso que bamona ki lumière ekiteli bango na kati ya lumière wana eza Yesu moto za koloba alobi na bango bayebisa ba congolais nyonso que Yesu azokita kokombola salite nyonso na kati ya mboka ya Congo. Siko tango bazolo bango nengai na bandiko seka. Mutu moko atuninga ozo seka nini? Alobi nazo seka po na yebisa ki bato bazo comprendre te. Na sina yebisa bino na lobi nazo répéter chaque pays ezaka na destinée prophétique nango. Mais Congo ezapena na destinée prophétique nango pe Congo ekopesa mutu nyonso mutu pasi ti tango bako comprendre o na lobaka mikolo nyonso ke ezali projet pe plan nzambe asala mokano na ye. Mais awa nzambe nanga siko a se décider na biloko naza ko yebisa bino boza ko yokate. A se décider ye moko azokita. Mais ndenge a se décider azokita alobi nanu avant asala biloko esingeli asala alingi peuple congolais nyonso ayoka. Alingi peuple congolais nyonso bisika azali ayoka po ete condamnation eyaka te avant que bato bazala informé na yango nzambe akoutilize ba instrument ebele le même message au bozoyoka bokoyoka ngo na bato mususu na contexte mususu mais kozala na même interprétation po ete nzambe alingi congolais nyonso ayoka yango eza message ya politicien te eza message ya soldat te eza message ya civil te eza message ya mutu nyonso oyo abengami congolais ozala président ozala ministre ozala député ozala parlementaire ozala soki na province ozala na capitale ozala soldat to policier soki otambolaka malamu na nzambe te le moment oyo nzambe akokombola bino nyonso. Alors na bimi na kati ya vision wana on a bimi na kati ya vision comme la recommandation le bagaki na ngai ke na pesa message wana na bato nyonso yango na komi je suis dans l'obligation ya ko utiliser ba moyens nyonso onza ba vous permettre ngai pour des messages oyo et comme la peuple naie. Voilà pourquoi na lobaki ke mutu nyonso tango azo yamba message oyo asala nini a partager yango. Alors ceux qui nazongi na kati ya message bato bazalaki 9 personnes bamoni lumière ekiti et puis mbongo ezobima soki tozongi na kati ya livre Genèse tango Moïse amonaki lumière Moïse amonaki moto Moïse akendaki kotala tango akomi pembeni na moto yango mbongo ebandi kobima c'est-à-dire nzambe akoki koutiliser plusieurs formes pour na kopesa message afin que ekomela peuple na ye. Mais lokola bazalaki 9 le chiffre 9 ekoki symboliser biloko ebele. Il faut se rappeler qu'avant, le pays Nabiso est passé dans 11 provinces, ils ont 9 provinces. Oui. Peut-être les 9, ils ont représenté les 9 provinces à Kama. Peut-être 9 wana, ils ont peut-être 9 par rapport à des chiffres. Il y a moi, naïebité, puisque naïebi ngongate, naïebi tenté. Mais la seule chose au moins dans Nzamenyo, c'est qu'il y a ça là, ayoka. 9 wana pe. C'est à la 9e heure de temps où il y a Katara Motem. Qui tango comme il y a souka. C'est au 9e mois de mois c'est mes magasins. Le Saint-Esprit a 9 dons et 9 fruits. C'est à la 9e heure dans le livre et acte des apôtres où Paul Pierre Babikisaki le paralytique Oazaki dans la belle porte. Donc le chiffre en soi il y a 9 personnes et c'est tellement prophétique par rapport à Nathan ou Tokomi. C'est-à-dire ils ont sous temps ya mutu ko yimba te eza lisusu temps ya mutu ko bima na présence en nzambe te eza temps oyo bana ya nzambe soki oza distrait
tango nongo ya asilisaki kotonga arche bible elobi que nzambe ye moko ayaki akangi arche pe akena fungola de telle manière que bato bazali kotoke me moyen bakota eza te alors toboyi ke tango arche kokangama moto aloba bayebisaki ye te tozopasse information oyo oyo akoyamba yango ayoki bondela mpona yo mpona libota na yo bafinika na makilamu yesu masiya soki ozomi rappele papa eki le 15 octobre napesaka message moko nalobi nakomaka yango na Facebook là-bas nalobi nazomona délige dans 45 jours na Kinshasa soki bato baluki nzambe te mutu moko atuna ngai oyo lobi monsieur wana nani une autre personne a répondu puisque bayebaki ezalaki à qui j'étais en train de m'adresser et ce que tali j'avais donné le message le 15 octobre mais déjà na décembre wana ba le 3 ba le 4 bambule bandaki nde tomona kinde bato bakufi na mbula tomoni comment mai etondi na mboka c'est-à-dire je suivi même mosali na nzambe mosusu atidelinga message moko lobi alobi azo confirmer message oyo mais ye nzambe alakisi ye esprit ya destruction nde kokota mpona kokombola wana or soki tozwi mwa moke ntango tozonga lisusu na kati ya makomi ya nzambe toke juste natanga verset moko na kati ya Apocalypse chapitre 9 oui. Dans un verset le premier le 5e ange sonna la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvra le puits de l'abîme, elle monta depuis du fumée comme la fumée d'une grande fourneuse, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. 3. Des lumières sortirent et de la fumée sortir des sauterelles qui se répandit sur la terre, et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qui ont les scorpions de la terre. Et le banini, tango ange ya 5e ange azwaki abeti trompette alobi baye kopesa ye clé ya kofungola séjour de monde c'est-à-dire bapesi ye clé to autorité ya kosala mabe nzambe apesi ye autorité kende kosala mabe na bato wana mais bible elobi soki olandi chapitre nyonso oyo okiti elobi ke bato bakomaki na niveau bazosenga liwa bato basalaki mabe nzambe epesa biso liwa me liwa elobi na koboma bino lisu te mais nature kaka nde bandi kosala bango mabe ti ye kokoma sikoyo liwa mpe bandi kokombola koboma bato bien aimé papa naza na expérience avant génocide à Rwanda esalema nzambe atindela bato bamessage na bamessage me bato baza konéglige nzambe atinda bamessage na bamessage makile kotanga makasi awa les gens négligé même na baguerre nyonso ya AFDL na baguerre nyonso eleka les gens ont négligé mais oyo soki nzambe yesu alobi et puis a insisté c'est-à-dire eloko yango façon ekoya peut-être tango ekobanda ngana yo tokozana ta ya kolela nzambe te po délige tango ebandaki ti mokoli kosila nde ti 40 jours tango esili nde nzambe akangi donc soki abandi makambo na ye moto akostope ya aza te alors l'objectif ya kopesa message oyo eza na koloba mwana ya nzambe moko abondela mpona libota na ye abondela mpona bandeko na ye bafinikana na makila ya yesu masiya mpe baoyo basi babimi na nzela ya nzambe bazongela nzambe puisque ozala président ozala ministre ozala pasteur ozala prophète ozala docteur ozala apôtre ozala évangéliste ozala policier ozala militaire ozala général ozala administrateur ozala civil ozala n'importe qui mais mutu nyonso oyo aza na kati ya nzela mabe eloko oyo ndenge ezolobama ekokomba mpe ekosala ravage. Voilà pourquoi esengeli nayo na ngai tozwa temps ya kolelela nzambe. Voilà message nazaki nango pour la libota ya nkolo. Voilà, merci beaucoup prophète Jean-Luc Kamani, prophète message kitoko, message oyo ezali ko prévenir bana nzambe nyonso tout bayeba kozala toujours na voix ya malamu po okoki kozala osambeli tout au long ya année na suka okomi ko négliger kasi e kokuta yo to mabe
kanda ya nzambe kokuta yo na lisumu eza malamu mingi te. Je crois na ko confirmer lisusu message oyo kouta na ba message mususu ndenge epesama pe epai ya prophète Jonathan na avant fin de l'année oyo tokomona makambo nanu tomona te na mboka Congo oyo ekozala vraiment combo donc bao nyonso tu bazana mabe bayeba kobongwana bayeba kotika mabe kosala malamu ata yo politicien ata yo général ata yo homme d'affaires ata yo nani parisien to mikiliste ndenge babengaka yeba kosala malamu tika mabe. Voilà, prophète Jean-Luc, merci vraiment. Na ebite nini tokoki kobakisa lisusu pona mokolo lelo na bandeko mususu. Prophète David pe aloba message moko ya boye. Donc ba o mingi to sali na ba on pe ba émission en tout cas message o eza en répétition. To ebi ke soki nzambe azo pesa eloko moko ezala na même liloba te kasi ozo mona ke eza toujours na même fil d'idée. Donc il faut ko yeba komi batela pe ko yeba kozala dans les bonnes voies. Na ebite prophète Jean-Luc malobambo kayo soki malobezali to message mususu ya kobakisa likolo ya o. Et le pona koika kobakisa eza koloba na intercesseur moko to muto abondelaka. Et soki azalaki kolemba. Soki azalaki kanisa kenzamba bosana nzamba tika nzamba ki parle soute à comprendre que ta ya nzambe la ta na biso zandenge moko te. Et que à comprendre le comme ya motuya Nzamba tikala ko bosa na biso te pe yeso tikala ko boka biso te. C'est pourquoi maintenant à se décider yé moko à sala selon yé selon mon nzambe na yé. Papa na mona ki en ajoutant peut-être en supplétif au moni na mona ki batu na moni président de la République avandi alali mais azolo tabazoyi baye bazoyi bambongo mais mutu azoyi bambongo pe azomona ye mais moyen pe kisa mutu ango ezate tango la muki ayebisi pe mutu wana na lota ki ozoyi bambongo mais bato et mutu ayebisa ki pe amoni pendant la journée azoyi bambongo mais moyen sala yango ezate c'est-à-dire et c'était ezalaki mbongo wana ezo symboliser finance ya mboka oyo yé l'autorité suprême du pays est censé contrôler il y a contrôler pour protéger. Oui, mais ils ont échappé. Ils ont dit qu'ils ont détourné. Maintenant, nous avons dit qu'ils ont bêtise na ba désordre ko salema mais Nzambe a permettre biloko belé salema pour bimisa batu mususu libanda pour batu mususu ba kombwama pour batu mususu ba kende pembeni donc ko sala oyo to yebite soki Nzambe ko utiliser nature soki Nzambe ko utiliser et à utiliser biso na biso soki Nzambe ko utiliser nini soki ko zala nini to yebite bien aimé ngana yo to yebite mais nazo senga yo muto bondelaka yeba ke Nzambe ayoka kalibondeli na yo pe il se décide c'est Yesu lui-même il se décide ko ya ko sala o yesengeli ya sala mutu peut-être à comprendre te mais tango ko salema seulement nazo noter loko moko ezana message moko na pesa ki pona Congo Brazza mais nazo noter message wana ezalaki nini na monaki bala kisingai chasseur moko azo abomi 9 éléphants bala kisinga pe pêcheur moko a pêché 9 crocodiles a pêché ezalaki 6 éléphants pardon ezalaki 6 éléphants na 20 crocodiles bon si côté on a comprendre ba éléphant wana eza nini na ekomona ke éléphant wana eza na emblème ya pays ya Congo Brazza et nkango na tudi Nzambe que veut dire ces éléphants azo expliquer que ba éléphant wana ezali système où ils ont dirigé mboka ezalaki 3 éléphants si je ne m'abuse abi eza système où ils ont dirigé mboka et que système wana nyonso azo koisa et le crocodile qui symbolisait les puissances occultes oyo eza ko diriger mboka wana nyonso ekokoya sikotala ke Nzambe simultanément zoloba makambo pona mboka mibale ozomona azoloba pona RDC alobi pe pona Congo Brazzaville c'est-à-dire ceux qui peuvent landi message moko na pesaka ya tempête na Afrique centrale c'est que ekoza lokola mopepe moko koleka biso nyo to ko contenir en côté tango tsunami ya ka ba batikaka ngane ko beta lisolo mais tango bazaki koloba peut-être eloko mabe ko sala mabatu ba koyoka te alors nazoloba kana mwana Nzambe ezalo ko kende la fête ezalo ko kende wapi to yebi ngonga te demeure sous la protection de la couverture du sang de l'agneau au côté distraction te ezate ta koloba lokwa Nzambe ya noli yo tikana bida tikana sala boy non c'est le mauvais temps maintenant oyo
tango baza ko annoncer bien venir à Yesu de tango diable aza ko linga distraire bana na Nzambe bana na présence Nzambe ba kende ko vénérer pe ko adorer Nzambe mususu alors yo pe ko kota distraction te ngai na yo to zala toujours na position au bord de la Nzambe ko remercier Nzambe na ndenge azwi mukano ya sika pour mboka na biso. Voilà message pour na koloba yango wana. Merci beaucoup, prophète Jean-Luc Tokomi Nasuka ya émission. Merci na message wana et tokolendi saba na Nzambe nyoso pe ba politicien ba o bazali ko kamba mboka yeba ete tango zo kamba mboka ozali mosali na Nzambe a placé yo pona ko kamba baninga mosusu yeba ndenge ya ko kamba malamu pona esunga mboka mobimba lobi pe génération na yo oyo ekoya na sima lelo na lobi soki bandeko oyo bazalaka na tango ya Zaire bakambaka mboka oyo na individualité te bakambaka yango na intérêt général. Je ne pense pas que bangai bazala éparpillé dans le monde ba o misusu baza libanda ti lelo bakokana nkozonga te na mboka ba misusu pe bazonga mais na bandenge moko boye ba misusu bakoma kolela ti lelo mais soki to sala ki intérêt général je pense que olingaki le l'hôpital te école te olingaki ata soko zongi oza toujours na ba condition ya bien donc voilà moi message muketo oyebisa bandeko nyonso bazo kamba to kamba mboka na ndenge na bolingo ya mboka na biso pe na bolingo ya mabele oyo Nzambe apesa biso lelo yo zui place wana esiko ozali lelo mutu moko azalaka ngo lobi mutu mususu ozala ngo pe lobi oyo kozala te. Voilà donc to sala malamu tangu toza na se ya moi bongo to bongisa lobi na biso. Merci prophète Jean-Luc na ebité ba dédicace na yo to ba vœux de meilleur na yo encore une fois na banani oyo bazolanda biso po to kata na yo biso to clôturer émission ya mokolo lelo. Nalingi kaka ko inviter batu balanda vraiment peut pas partager message oyo puisque même message oyo natika ki ngolo sur la chaîne nanga la vérité mais oyo na koloba je vous souhaite tous mes vœux de meilleur pour 2020 tika été 2020 ezala année à exaucement ezala année à kimia na motema na yo ezala année ya kozala épanoui ezala année ya ko vivre pe ko simba bilaka Nzambe prometa na kati na bomo ya mutu ezala année moko totalement spécial pour la vie d'une personne na pamboli bino nyonso na kombo na Yesu je ne saurais pas citer ba kombo vraiment na lobi Nzambe pambola surtout yo papa Nzambe pambola yo na musala kitoko sali pendant année oyo na prière na ngai ezaki Nzambe a épanouir yo lisusu pour l'année prochaine a élargir yo tika ete mokano Nzambe esalema et selon programme na projet na amen. Merci beaucoup tokutani mbala sima prophète Jean-Luc Kamani. Allez. Merci beaucoup na balandinyo surtout bouti kolanda message ya message oyo Nzambe apesi na prophète Jean-Luc nenga na benga ba prophète ba prophétesse minoko ya Nzambe parce que Nzambe alobaka à travers ba salina ye voilà message yangwana toyeba nini ya kosala nini ya kosala te toyeba ete soki tozo sala mabe en tout cas ekomi na moment ya kombo toyokaka yango epa ya prophète Jonathan toyokaki yango epa ya prophète David toyokaki yango epa ya mama Lili oyo azali bongo na mboka Roumanie donc comment message moko ikoki kozonga na babisika ebele et pourtant batu bayebani te bakutana te et merci beaucoup na bino nyonso to bolandaka biso ba merveille na bino 2020 ezala année ya prospérité ya gloire ya bénédiction ya grâce na misala na bino nyonso to o bozali kosala merveille na Mwilu kuna na kati ya Belgique merveille na Blessing merveille na Joyce merveille na bande konyo soto bazolanda famille Bumba Mobimba talibo talima na bosani ote meilleur vena yo elongo na libota Mobimba Charlotte Jojo Versi Janeli bana nyonso tu Elohim to bosanité Kadi Chikala ba meilleur vena bino et Clarisse Bokanyanga ba meilleur ve nabino partout bozwami et tokutani très prochainement topesi pe tantine Panzu na kati ya Luanda bambote na ye na famille Mobimba oyo bazo talabiso voilà tokutani très prochainement tobosani César Bumba ba ve de meilleur na yo wana papa oyo aboti frère nabino Eki Bumba et tobosani te Brad Bumba Shaddai Bumba et Anto Bonieme tokutani très prochainement tolobinde tolobana suka émission na biso ensemble nabino glory be to God gloire ezonga pa na ye bye.